nzambe na bomo nzambe alola nzambe abikamwa o makambo se makambo bandeko nanga o penza ya somo o penza ya kubanga o penza ya kubanyisa Kongole penza ki mutema mabe bandeko nanga ekomika pasi yango bomona ba comédien na biso chaque année bazanga kakukufa te yango bomona chaque année ba comédien na biso ezala kaka comédien kingandi akufaki comédien kingandi akufaki comédien kingandi baboyakela ye maladie comédien kingandi kutu na minute oyo azana poison comédien kingandi emataki ekitaki ba comédien bazaka kana ba dossier bazaka na bakamoko ezana ngo difficile la famille ekomi kosala pasi ya makasi bango kutu na kote na bango bamona kata wana te batala kata wana te bango suite s'agit ya koya ko sabola na kana ba réseaux sociaux bazalaka na makasi nyonso akoya na yebite bango na mitu na bango bakanisaka keno ndenge biso tovandaka awa réseaux sociaux nde ezalaka na ba juge réseaux sociaux nde ezalaka na ba avocat réseaux sociaux nde ezalaka tribunal bandeko nanga ezosala pasi na communauté na biso ezosala pasi po na biso ba congolais ezosala soni bandeko nanga na communauté na biso ya ba congolais la famille e makambo moko ona ntikala komona te na ba pays susu Kongo na biso na ba mama mibimba mama otali penza olobi ke non mama oyo faut mi pesa respect mais na Kongo na biso s'il s'agit ya koya ba finga na ba réseaux sociaux ba bimisa ba mafinga oyo se ya mai bandeko nanga ba koya na pete nyonso kanenge na sala ki analyse awa ya mama na biso Gabriel Tumba ndenge ayaki mama na biso plutôt epela ayaki koloba puna Gabriel Tumba concernant makambo ya ba tampon o ebima mama Gabi na elongi ba tampon o ebima mama epela na elongi bandeko nanga kanenge tomona ki toyokaki mama na biso epela yaki koloba na loba kinga moko keno ya Gabi ya kovanda kimia te ya Gabi azalaka mutu moko te keno atretaka asilisaka makambo na ye na kunzu te ya Gabi azalaka bongo ye soki makambo ezali il faut aya nango sur les réseaux sociaux bandeko nanga mosusu ezalaka malamu to utilizaka ta moi sagesse moi maturité ngana lobaka toujours kokola ezalaka problème te keno ozala na âge boye ozala na âge boye te ezana batu mosusu à l'âge de 26 ans ayebi ke babiloko eza salité na koki kokota sur les réseaux sociaux te babiloko kutu na koki ko répondre te batu mosusu bazalaka na sens wana mais ezana batu mosusu mama otali boye 35 ans 40 ans 50 ans 60 ans mama azaka kamwa likambo ya muke fo bimaka libanda batu nyonso bayoka la famille awe ye akobeba ya Gabi aye na makambu na ye aye na ya somo concernant mama na biso epela aye na ya somo concernant mama na biso epela bandeko nanga ebele ya ba fan ebele ya ba congolais ba sepeli na réaction ya Gabi te nazotie la bino bandeko nanga audio ya mama na biso Gabriel Tumba bandeko nanga bokoyoka nzoto malili moi personnellement na yoki nzoto malili esalinga pasi penza na mutema na bandi bino pe de votre côté kuna bandeko nanga bokoyoka ka nzoto malili ezaka pasi ba mama mibimba mama epela na ya Gabi baza mikolo congolais partout oyo ozali na monde entier offre oyo ezali spécial pona yo parce que ozali mwana mboka mabele ya mboka batekelaka ngo bapaya te congolais tala mabele oyo ezali komonana ezali plat à 3 minutes ya boulevard Lumumba route nationale numéro 1 awa na kati ya Maluku à quelques minutes ya péage ya Menkau oza mobimba na $750 ya pamba ozui 15 mètres sur 20 na yo y compris les documents administratifs na kati donc okozwa ba documents ya quartier okozwa ba documents ya commune okozwa tous les documents possibles oyo esengaka mutu azwa pona parcelle na ye pe oza na possibilité ya kosomba a crédit soki ozosomba plus ah oui tolobaki te tolobi bien y compris les documents opesi mongo na yo oza na droit ya terrain 15 mètres sur 20 ozali na droit ya ba documents administratifs nyonso tu moi sensibilisation avant tokota na makambo ya Gabi
kandenge ezalaka na système kwa bien bandeko nanga ba mapango ya koteka yango yo kande na lobaka toujours et encore ezalaka bien kosombelaka bana na biso lupango ezalaka bien na ndenge moko ya malamu la famille somba lupango pona yo moko tokolaka chaque jour makambo changeaka pe chaque jour kozela te ke non na osomba lobi to tango na kozwa mbongo parce que ba mbongo nga na lobaka toujours lelo peut-être kokoki komona ke ozozwa mbongo amuke nzoka nzambe déjà zopesaka yo ba mbongo ebele. Alors ezalaka bien fongola déjà mayele na mwa mbongo zozwaka sombaka lupango bandaka kotongisaka je m'excuse malembe pona bana na yo 750 ya pamba ba document nyonso eza na kati donc osombi lupangu na ba document eza te ke non ndenge kozala boye il faut ba document o luka lisusu te nyonso basaleli yo déjà na ndenge moko ya malamu. Voilà. Salut chers Bouchou, salut chers abonnés, salut chers connaissances, salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel et bien, super bien par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, yalelo toye lisusu na makambo ya Yagabi tumba toye lisusu na makambo ya mama na biso epela toye lisusu bandeko nanga na makambo ya somo ka ndenge boyebi biso soki toye seke ya kolobe ezali soki ya kolobe ezate bokomona biso te tukoya pete ezalaka bongo biso pe na kote na biso toyaka pamba te bandeko nanga na minito na zoloba Yagabi aye na ba makambo ya somo concernant mama na biso epela. Côté pe ya mama epela alobi pe ke non yepe de son côté a rovanda kimia te yepe aye na ya somo pe concernant Yagabi. Donc bitumba o la famille eko sila te bitumba oyo eko continuer eko zalaka pasi pe mawa Zambe alola a kote la makambo yo parce que toyebi biso Yagabi aza mutu moko oyo atikaka makambo te kote mosusu pe toyebi mama epela ye apelisaka moto sko entre bango mibale mutu oyo akosala keno makambo oyo esila ekozala mutu oyo aza na maturité maturité penza ya makasi soki bango nyonso mibale maturité eza te la famille internet ekozika la famille internet ekobeba awa basekele nyonso ya mibali surtout basekele ya mibali ekobima awa somo na ba réseaux sociaux ekozala nde ya kobeba ba la famille. Avant na tiela bino ba loba ya mama na biso epela na ya Yagabi la famille ekozala bien na ya nanu ko sensibiliser batu nyonso ya sika. En tout cas si c'est la toute première fois ya kokota penza na chaîne na biso chaîne moko kitoko chaîne ya ba analyse somo chaîne moko ya ba information pas possible. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et kosala biso oyo penza tolobaka na biso chaque jour, chaque minute et pourquoi pas chaque seconde. Tokos makasi. Bambote na yemoko linda bukulu ya balinda bambote. Mama 2024 Gavker to Yelibino solution. Pour n'a pas problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante. Gavker to Zalina solution. Yo oyo kota ménopause atana 65 ans na Gavker. Olingi okima suki pe mandefu ya pembe. Benga biso na lombango po awa to Zalina solution moko durable. Ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe et salemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne. Benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48. Gavker solution ya santé na yo. Moi sensibilisation lisusu la famille kande boyebi Gavker aye na ba solution ya makasi concernant ba santé na biso. Na lobaka toujours et encore la santé n'a pas de prix la famille. Tokoti kolia, tokoti kolata, tokoti kosala ba voyage akili kilime soki na nzoto tozoyo ka bien te e kozalaka pasi pe mawa. Ozana problème ya hémorroïde interne to pe externe benga Gavker. Ozana likambo ka ndenge zalaka tension sukali kolemba lemba pota libumu o esila kate. Gavker azana bakisi o eza
tellement très très efficace. Ozana problème ya mabota, ozala papa, ozala mama, en tout cas kobanga na yo te benga Gavker kuna mabota ezali okobota okosimba mwana na yo. Kote ya ba papa oye ko comprendre ke okomi na yo ko lemba mama komi ko ima mama komi tuna ba question ebele kibo papa ezo sala lisusu bien te ko yoka soni te benga Gavker. Ngana lobaka toujours okoyoka soni me yo moko na sese na kati kuna ozo kufa. Benga Gavker azongisa kibo papa na yo na ndenge moko ya tokos makasi. Voilà la famille kande to beta masolo awa ya Yagabi na mama epela. Internet eza ya kozika, internet eza ya kobeba. La famille nazotie la bino nanu audio ya Yagabi nde ya liboso et ya mibale kolande kozala ya mama epela parce que muto aye ko répondre muto liboso eza Yagabi kaka tango a répondre 2 heures du temps après mama epela pe akotaki ayaki pe ko répondre. Bande konanga na minute oyo toyebite qui sera la gagnante to oyo akozala gagnante te azanani ezaka pasi pe mawa tolanda nani et on se retrouve juste après. Hein yene ngazana zana bazaka na mutu. Hein azaka mutu. Mama epela ngo. Umaza mutu. Azaka mutu te. Neti ngani azabe sona loka mama epela fona za lebembe. Fona za lebembe oui parce que nga na kokota makamnete. Ata sali kamne ndenge na kokota ngote. Na kokota ngote. Eta musuli akenda ki pa mona ki keta musuli. Etali so ya kenda ki po basale ba blague. Etali ezaye ngate. Ngana za mutu na lela kate na mutu na ba $20 ba $30 te. On se comprend. Azama mukolo famille pesa respect si ça de ese limina kingo. Soit ça kana ko finga e mabe ya mabe. OK na pe pa ite. OK na pa ite. Akokota makamna ngate. La famille na bandi boyoki Yagabi. Yagabi alobi mama epela azae bembe. Yango maloba ebimi na munoko ya Yagabi. Au-delà de ça, Yagabi alobi akoya kofinga mama epela pas possible. Et puis ayeko bakisa keno ye azana age moko na mama epela te, mama epela za mukolo koleka ye. Makamboyo toyoka kango mingi pa ba comédien. Ba comédien na biso balinga kokola te. Bango soki bazo swana makambo oya koloba keno oya za mukolo makasi kolekanga ezanga kate na koswana na bango na yebite tokola kabiso nyonso. Ezana mutu moko te aotikalaka na age wa zalaka nango kande tokota na 2025 boye. Déjà na age na yo omi bakisa. Ta soki babota yo na juillet. Yo déjà janvier bakisa ke non ndenge na zaboye na komi na 28 ans. Ndenge na zaboye na komi na 45 ans. Ndenge na komi boye na komi na 70 ans. Ezalaka bongo. Tokola. Yagabi azokola. Mama epele azokola. La famille. Kobenga moninga ebembe. Koloba sur les réseaux sociaux pour na collègue na yo de service ke okofinga ye mabe. Et puis de l'autre côté la famille koya koloba keno ya zamu kolo nanga bande konanga ba comédien bazana makambo moko ya somo toyo kananu pe mama yepela la famille yepe ndenge alobi pona Yagabi tumba et après tokozonga pona koya ko stilisa analyse na biso ka ndenge tomisana na ko stilisa analyse na ndenge moko tokos tolanda et on se retrouve juste après. Maintenant, on est mon film, on a 18 fois, on film 180 fois. Total, il m'a bondi, total, il m'a beaucoup, on est lundi matin, mais paye. N'importe que moi, la montagne, on paye à matin avant. Toi, on est ma paye avant. Donc, ma beaucoup coûte c'est lundi. Moi, on est là, là, on a tabac pour la tabac forme. Il m'a bête à faire 5 la pamba. On a eu, ça n'a bien. Tu es dans ma casse gabi. Docteur, on a alva et l'autre côté, on a le petit lobby. On a un cancer. On a bien très propre, très joli. On a le moins de la mort et l'ingé. On a un doute à dire. Nous avons pas de battre. On y est dit, on a appelé quitte au vent de la communauté. Pour la communauté, les camotes bêtes danger les filles. Voilà. On a mon honte.
namona na ngango te abetele mwa danger to filme mwa danger kanga de kwa mama pela beta Moscovitch namona na ngango to qu'est-ce qu'on a musala abeta danger te ko le kanga donc on vend de la été to ye bani to on a peli de pour da pakola o bisande ko na bino pakola makasi ateli makasi donc ndenge kana ko beba mabe bopekisa ye ye mtatanga komona nga ye nde mtamona ke pela donc ye mtatanga komona donc ye mtabandinga siko ndenge na sa droit de réponse to alobi mutotanga communauté mutinga tanga komo batute kombo na ngai mena munoko na ibe image ali ya ko tanga komona nga pourquoi c'est que naza modèle yango moni kala ndaki marque na nga ndaki modèle que je suis yango na tanga kombo na nga de komona na Voilà, de retour la famille. Nabandi ebele abatotoyo kipe mama epela. Ndenge alobi concernant Yagabi. Mama epela lobi, soki Yagabi akoya kofinga ye 18 fois, ye akoya 180 fois. Donc, aotike la Yagabi espace te. Selon Babiloba loba ya mama nabiso epela, ye pe azana mafinga ya somo pas possible concernant Yagabi. Hein? Ebele ya batu to yebi Yagabi, to yebi ndenge Yagabi abanda carrière na ye, to yebi na ndenge azokola, na ndenge ma camion sezo tambola. De l'autre côté to yebi pe mama epela, ndenge pe abanda carrière na ye. Batu o mi bale, soki to tie na batu aba théâtre, soki ezalaka na batu moko bazalaka na minoko ya makasi. Minoko penza o balobaka na minoko na bango babimisaka babiloko ya makasi ezalaka Yagabi na mama epela. Siko na minito bituma ekomi ya bango mibale toyebi te nani mutu akozala gagnante nani mutu akozala gagnante te entre bango mibale eza kaka ya pasi pe mawa. La famille babilo mosusu eyokamwisaka nga toloba nanu. Moi je n'encourage pas ça. Nalingaka nanga buzoba te. Na encourage ka buzoba te. Toza bana nzambe et surtout que to kota na 2025. Awa toza na décembre donc dans quelques jours seulement. Ezata kutu makabo oh ya ba moi lisusu quelques jours seulement. To kota na ande asika. Mais na quelques jours seulement ba makambo mosusu bandeko nanga ekomi ko kamusaka biso. Olie ba mama mikolo bo vanda kabotia ka kimia lelo ona ba théâtre ba génération ya sike komi kokota ba génération ya sika la famille komi kokota to komi komona lelo ba grâce luzolo to mona lelo ba siana to komi komona lelo ba nini balokwa kuna to mona batu ebele ba Naomi ba okotaka kotaka la famille baza bana mike oyo baza na besoin ya encadrement pas possible ya ba mama oyo ba Yagabi na ba mama epela baya ko encadrer ka bango. Mais komi ko sala soni ya makasi komona ba mama mikolo oyo il faut ba vandisa ka bana bazala ba exemplaire. Mais bangonde ba komi ko swana na ba réseaux sociaux, bangonde ba komi ko finga na ba réseaux sociaux. Kanenge bomoni mama epela lelo, aye ko répondre Yagabi. La famille, tito koma dimanche Yagabi akoya ko répondre. Akoya ko répondre Yagabi ko vanda te. Na tango akoya ko vanda, kale même dimanche soki kozala na journée, boye bakaki non na pokwa epela pe akoya ko pelisa moto. Ezo salaka pasi la famille. Babiloko moko asoni o totikala komona na ba pays mosusu te. Na ba pays mosusu kotikala komona te keno mama Kingandi, a comédienne Kingandi, acteur Kingandi na oyo baswana totikala komona ngote. Ata soki baswana ka na bakunzu, mais jamais au mona bango na ba réseaux sociaux te keno ye wana ye ko répondre totikala komona ngote. Yango kutu ya ba pays mosusu ngana ndimaka na ngate na yebika keno bakosela ka mosusu bango ba problème. Mais na Congo na biso ce n'est pas le cas. Biso ba chroniqueur na ba chroniqueuse toko c'est la bango makambo te. Do makambo nyonso to yaka koyebisa bino la famille ezaka makambo ya solo. S'il s'agit ko vanda ba tonga na teko tonga na ba tonga na ka ba comédien na biso oyo bokoti ko imaginer te. Imaginez oke ko sala film pa ya bisika Kingandi osali kuna soki mwa makambo eza kuna ozo enregistraka. To soki bo solo na mutu Kingandi ozo enregistraka après ka ko solola okomi kotinda ba audio wana. Congo na biso ezaka pays moko bandeko nanga ezoyo kisa biso soni na ba cadre nyonso.
Ba mama mibimba nga kutu moi personnellement na côté na nga na kanisa ki ata soki mama epela yaki ko répondre ya Gabi nga na côté na nga na lobaki bien que na yebi ya Gabi ya la lisaka likambo te mais na minute oyo akotiliza ta sagesse akotiliza ta maturité na ye ya kolobaki non nazana ta wana ya buzoba te ya ko répondre na vanda na nga kimia mais to komona ya Gabi ayekoya tango pe ya Gabi ayekoya nga na comprendre na lobi ah mama epela pe akoti kotika mais mama epela pe de son côté atiki na ete makambo soni penza ya makasi la famille et puis eloko kamisanga dans tout ça c'est quoi omona ka ba oswa na boye jour moko na bango akokufa nde okomona ba sensibilisation ebandi nde okomona kolela o bakendaka kolela na matanga neti batu moko bando yoka Congolais partout oyo ozali na monde entier offre oyo ezali spécial pona yo parce que ozali mwana mboka mabele ya mboka batekelaka ngo bapaya te Congolais tala mabele oyo ezali komonana ezali plat à 3 minutes ya boulevard Lumumba route nationale numéro 1 awa na kati ya Maluku à quelques minutes ya péage ya Menkau oza mobimba na $750 ya pamba ozui 15 mètres sur 20 na yo y compris les documents administratifs na kati donc okozwa ba documents ya quartier okozwa ba documents ya commune okozwa tous les documents possibles oyo esengaka mutu azwa pona parcelle na ye pe oza na possibilité ya kosomba a crédit soki ozosomba plus ah oui tolobaki te tolobi bien y compris les documents opesi mbongo na yo oza na droit ya terrain 15 mètres sur 20 ozali na droit ya ba document administratif nyonso tu ndenge bakobando sala ba sensibilisation ya ba contribution ya ba mbongo neti batu moko babando yokana zoka babandela bango ko yokana te makambo moko ya soni la famille to mona ki awa ya Gabi abebana na Diana Makila mais tango Diana akota ki hôpital ya Gabi muto liboso ko filmer ko ya ko sensibiliser batu yango mona batu mosusu akendaki na tournage mosusu akomi ko sensibiliser basale la Diana contribution muto tournage wana bengana ya Gabi to yaki ko mona tina matanga ya Diana ba bengana ya Gabi pourquoi pas biloba loba eza bien te bino ba mama mobimba boza ba mama mibimba oyo il faut boza la ba exemplaire na génération ya sika oyo ezokota na ba théâtre mais bino ba mama mibimba kaka koyaka koswana na ba réseaux sociaux bino ba mama mibimba kaka koya kofinga na ba réseaux sociaux na ebite bolukaka nini yango bandeko nanga génération ya sika bino bokota na ba théâtre en tout cas basi na mibali bobala bobala